toza déjà na Nzembo ezali Nzembo moko déjà toujours récemment to sala ki collaboration na papa na biso José Nzita. Wow. Nzembo na kata studio na ye. OK. Ayaki pe abondeli po na biso to yembi pe na ye. Ayebisaki ngai eloko moko. Bon. Que frère nzela o eponi okutana makambo ebele. Mais opengwa te. Papa na décidé na yemba yo Nzembo. Wana Michel Batel. Na luka yo nanu. Papa Michel yo Papa na décidé na yemba yo Nzembo na ngai. Papa na décidé na luka yo nanu. Yo monzoto na tongo kombo na yo Yesu wakaka pole na bomo yo lingi oyo lingi yo osalaka yango nayaki na kolela tala na zaoni na Nzembo. OK. Toza na préparation déjà ya clip en tout cas na mois de juin awa tokosala clip na ye elongo clip na Nzembo na biso wana. Nzembo ya liboso toza nango ezali molongo lisoni. Tosaki molongo lisoni parce que pona nini na ba moment na ba mbonge o to traverser. Donc tozalaki penza batu peut-être lelo susu ko ya kotala na miso batu boyete. Si ba problème ba situation to kutana ki nango mais na bolingo na ye Nzambe a faire voir biso que ya malamu et to pesi Nzembo na kombo ya molongo lisoni. Initiative wana yaki ezalaki ka lokola toza ba yembi. Ezali penda vision esuka wana pa José Nzita te. Mais et continuer pe susu na ba mama eni c'est continuer ba sali mususu Nzambe oyo bazali oyo ba saila ka Nzambe pour que to meke pe ko zo grâce na bango enfin que to servir pour na lokumu na Nzambe. Papa José parce que azali muntu oyo déjà to yebana ki na ye déjà avant. Au mona ke dans la photo mususu to kanga na ye déjà ezalaka na 2020. Donc na 2020 wana kutu tozalaki pendant la vision ya boyete. Et tant on okuta na ye ezalaki pe vision ya kosala Nzembo te. Toi qui je dois tout na elio motema nanga. Yo bolingo ya bomwana nanga yo komisanga imolobi milimo Yesue. Okutanga ya wana mulongo olekyo poni senga yo bisiko chama tamelanga olenanga na mesa na yo bayebakana nga yo kobeba bakutinga na zoyemba bilombe bakana nga na bitumba bakutinga pembeni na yo ebana Nazaya yo ayo bakta susu libakumalamu na beta na zelo ezayo Yeswe. Wow. Assurance ya koyemba na yo Bandeko balandi ya chaîne Prophète Richard Officiel TV boza ya kopamba makasi topesi binombote bipai nyonso bozwa mani bo za na Lubumbashi, na Congo Central, na États-Unis, na Amérique, na Swaziland, na Botswana, boza partout na Turquie et na Canada et surtout bande kwa Canada topesi nombote wana tawo nazo komona na Canada nazo pesa ma fille Fura Kavugo Sali et y compris toute la famille Kavugo Nzambe apambola bino makasi et bandeko nyonso baza très fidèle ya kolanda biso surtout bandeko ya France Paris et bandeko nyonso ya Canada boza na États-Unis Amérique boza na Swaziland et Madagascar partout bozi libaku ya kolanda chaîne intitulée Prophète Richard Officiel TV boza tellement ébélé moyena banda kotanga mingi na besoin de couper sa mbote na notre bien-aimé apôtre DG depuis Paris mbote ebele to bakalo saku na lingala munoko na biso pe na lopoto to baka bonjour. Je ne sais pas quelle heure où vous allez nous suivre. Alors to baka ozui libaku ya kolanda chaîne oyo oza tellement béni, s'abonner, partager et puis commenter pesa ba idée ba opinion parce que la chaîne moko oyo zali ko édifier peuple de Dieu
ezali ko pesa lumière partout na mokili mobimba nde omoni bandeko ba mesana batingama pe bakangama na kati na chaîne oyo. Alors je pense que devant ce plateau c'est votre bien-aimé et votre frère le prophète Richard Nimi en personne na pesi bino mbote. Alors en tout cas makambo eza kitoko makasi bandeko bino banso oyo bomesana kolanda boza ya kopambwa makasi boza ya kosepela. Pourquoi? Parce que na memeli bino musali na nzambe munene, musali na nzambe munene reconnu oyo pe boko yeba kala mingi te oyo vraiment groupe na ye mobimba ezawa. Donc mona bango ezali groupe mobimba. Donc ba 3 personnes au bango za ils ont représenté groupe mobimba. Azali adorateur, un chanteur assis dans la parole de Dieu. Ayebi ko yemba, ayebi ko loba, azape musala nzambe. Alors boko landa ye tout de suite. Ye penza ayemba kape ala banzembo. Oya bimisi na otiko lukela bino ye na musika po aya zaki facilité. Mais pour na bino tellement que baka fidèle na chaîne il faut kakayi azala. Alors na kosenga na régie bande kwa régie ba ko présenter lenga vraiment invité na biso du jour bande kwa régie boko présenter lenga invité na ngai. Shalom papa. Shalom, shalom l'homme de Dieu. Ah, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Très bien habillé. Merci beaucoup. Merci. Boni musala nzambe. Musala ezo kende kitoko, vraiment en tout cas na grâce ya ngolu na nzambe. Nyonso ezo kende vraiment malamu. Bana nzambe bazo kolanda yo na minute oyo. Nebi ko vous accompagner, vous en forme je pense. Oui oui. Baza balandi yo na Paris, balandi yo na bandeko Mama Fura Ozana bien-aimé okoyoka kombo na ye. Donc Mama Fura aza ko sepela. Papa DG depuis Paris oza ya ko sepela. Bandeko ya Madagascar surtout Mama Angèle na bosani binote. Donc na lukeli bino invité monene. Alors bandeko balali ko landa yo nebite liloba nini okoko loba. Ba monyo kaka brusquement est-ce que obimeli wapi kombo nani et puis nini olingo banda nani koloba avant bande kubayoka yo nino koyebisa bango. Merci beaucoup Musala Nzambe na opportunité oyo pesi biso. Oui. Lelo ya kokuta na susu na nzela ya internet pona ko édifier pe koloba na bana Nzambe o baza de partout. Oui. Ngai na bengami na komo ya frère Fabrice Mitanga. Oui. Nazali chantre de l'Éternel. Andimela Yesu Masia. Lokola mobikisi, lokola mobate na ngai ya tango nyonso. OK. Alors, na don o Nzamba pesa ki biso, tokokaki kotika ngo bongo te, nde tozoko servir Nzambe na nzela ya loyembo. OK. Bomoni biso awa tozali batu misatu, mais malheureusement équipe ezali complet bat bazali, mais malheureusement tobimi kaka quelques échantillons ya groupe. Mais tozali ebele. Tozali ebele ko sanga na lisanga pour ko servir Yesu Masia pour na koloba Nzambe aza mokonzi na nyonso. OK. Bouti kolanda représentation ya frère Fabrice. Alors alobi kazali un chantre de l'Éternel. Alors je pense que vous ne serez jamais déçus. C'est quelqu'un, je ne voulais pas faire des commentaires, c'est quelqu'un qui sait chanter pour Dieu et puis lui ne chante que la parole de Dieu. Donc ici dans cette chaîne, vous ne serez jamais déçus parce que c'est quelqu'un qui ne chante que la parole. Donc vous n'allez pas écouter quelque chose qui va vous dérouter. Mais beaucoup yo kandeli lobana loyembo. Alors c'est votre bien-aimé le frère Fabrice. Alors frère Fabrice, oui papa. Tu commanda pena le sambo to bana nzambo o bondela o to bana pena le sambo. Oui effectivement. OK, sambela papa to bana le sambo. Toko ko sambela. Merci. Seigneur Dieu de gloire, Nzambe mokonzi. To pesi merci d'opportunité oyo okutisi biso na musala na Nzambe papa Richard Nimi. Nzambe zo lokumu na moment favorable oyo pesi biso. Bat ebele bakomi na moment oyo te me kasi Nzambe olingo na yo nde ememi biso kati sika oyo.
Nzambe na œuvre toza ko sala. Nzambe loboko na nguya. Seigneur Jésus, Père de gloire, et à la liboso na biso. Nyos to ko sala izana kombo na yo. Père de gloire, Dieu l'éternel, yo zali Nzambe yo ko sakate. Car tu dis de ta parole, je suis la fin, je suis le début et la fin. Père de gloire, liboso na mutazalite pe sima mutazalite. Nzambe na ngai, tika te Yesu Masiya, yo bomba biso pe libota oyo. Bisika to sangani pour la sala mission oyo Nzambe, tika te yo conduire biso, Seigneur Jésus, vers nos objectifs. L'objectif na biso est à la atteint. Bisika nous avons la mission d'émission oyo Nzambe. Pas moi na kombo na Yesu. Ba bazala ki okobela, ba bazala ki désespéré, ba bazala ki nelika sous soutien Nzambe. Yo pesa elika afin que Nzambe ba tatola monene na yo parce que yo zali Nzambe mokonzi. Maloba na yo Nzambe kokisama. Ce n'est pas désir moko na moko bisika balandi biso. Na kombo na Yesu Masiya, to pesio merci pe to lobi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En tout cas, tozaya kopambwama pour la prière, il y a Papa Fabrice. Papa Fabrice, prière au salut, c'est ça, pasteur. Lobi la biso pe la vérité. Oba la nzambe niveau ba yo quelle prière voilà. Bamsou ba lobi ka azaka pasteur, azaka prophète, azaka soi-disant. Est-ce que oza pasteur? Bon, Nazali pasteur T, mais Nazali Moussen Nzambe, oui. un modèle à capé, la culte. Donc, dans Nzela, on doit servir Yesu Masiya. Kebaka bino ba yembu ezala kaboye lelo yeli biso frère modèle aka mosuka boyo comme une église munene ba ordonner yo pasteur pour mingi bana nzamba comme komituna neti mama Brigitte na niveau ya Turquie atunda kinga papa pwani ba yembi bakomi kaka soka yembi ayebani oso asa l'église mingi mito omona bayembi ebele ndengwana babandaki na koyemba aoyemba nzambe na busolo oso akoti na makambo ya ki pasteur. Est-ce que epa na iza bongo te? Bon, merci pour na mutuna ki pasteur to ko boya ngote mais ezali boza mokano na nzambe soki nzambe na selon plan na ye alobaki akobana na koyemba pe akofini kozala motei na nzela liloba na nzambe lokola pasteur lokola prophète lokola apôtre tika lokumu na ye kumisama mais na moment oyo tozali kaka ba chantre de l'éternel oyo tozo kokumisa nzambe na nzela ya loyembo. Papa Fabrice olobi pe ya solo ozala na pasteur te mais ozala na vision ozala pasteur te. Donc na lobi soki ezali mokana na parce que ma fura zolanda yo parce que mama fura na koloba boye vision nzambe tokanga kango te. Lelo peut-être na koloba ki na kozala pasteur te mais 5 ans plus tard au moninga na komi pasteur okanga na maloba na ngai yango na lobi nzambe mokonzi nde ayebi 5 ans na biso pe ayebi liboso na biso soki na kokoma pe pasteur ye moko kayebi mais na moment on a la vocation ya moyembi lokola chantre. Ok. Aza lokola moyembi lokola chantre na lingala. Alors na français plutôt. Alors Papa Fabrice na yebite soki ozala pe na père spirituel. Oui, papa spirituel na biso azali. Comme on est Papa Steve Ndesi Mawenga. Azali pasteur. Azokamba église MCP Oyelakisi Elobi. Mission du Christ pour la purification de l'église. Donc, siko lelo atoto pesi papa na bisombote papa molimo o bato bengi père légitime de la foi ya papa Fabrice. En tout cas bande ko ebele na minute baza ko sepela bamoni frère Fabrice parce que chaîne oyo eza chaîne moko eza suivi partout papa Fabrice partout izolanam na minute oyo tolo baba olanda biso na Congo central bande ko achela bomba Mwanda bande ko ya Lubumbashi États-Unis Swaziland Togo Côte d'Ivoire ba olanda biso. Alors on ko présenter biso père spirituel. Est-ce que na kata ko yamba Yesu ko la mokonzi pe obix lelo zo yembela nzambe na kata église pe babi pa nyos ba inviter ko pe ko yemba? Oui. OK. Alors na lingi na yeba papa Fabrice objectif na yo na kata ko yemba na yo bien vision na yo eza nini parce que mingi lelo to ko momona kambu muyembi to ko momona kambu muyembi. Alors mingi bana nzamba na poso ba yeba objectif na yo na kata ya musique na yo eza nini pe vision na yo eza nini. Merci beaucoup prophète Richard na mutuna botuni biso. Objectif principal na biso na kati ya groupe oyo
babengi yango Emmanuel Musique. On a dit topesi yango Emmanuel Musique, c'est parce que quand on dit Emmanuel, c'est lui-même Christ. C'est-à-dire quand Christ est avec vous, tout est OK, tout est possible. Car nous devons maintenant travailler pour l'intérêt ya Nzambe na bomoyi, azopesa biso makasi. Yango to dédié kombo ya groupe Emmanuel Musique. C'est-à-dire Yesu na kati ya musique. Donc autrement to koloba Yesu mokonzi na kati ya musique. Donc to bengi yango Emmanuel Musique. Alors na mutu na papa ndengo lobi objectif ezalaka nini? Na kati ya Bible to komona makomelo lobi aller faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire aller partout au monde. Balimita kité. Balobi même à l'extrémité. Il y a mokili bokende bote ya lilo bananzambe. Wana Bible mutolobi yango. Alors biso lokolo ba chrétien, nous devons maintenant faire la volonté de Dieu. Mais biso to ko sa la volonté ya Nzambe mokonzi, non seulement pour na ko gumemela ye, mais pour na ko yembela ye. Parce que tu yebi David oyazalaki na côté ya loyembo. Alors biso pe boni to ko pe ko sala te lokola David. Donc biso to poni nzela oya ko yemba pour na ko ramener ba oyo ba lembisami ba o ba désespéré. Parce qu'il y a des personnes oyo a lembisami amoni c'est comme si mo pokile lembi. Mais akoko yo kalilo ba nzambe na travers ba chanson na biso. Parce que biso ba nzembo na biso source d'inspiration ezali Biblia. Na kata Bible tant otanga nde tozo tirer ba conseil au tokopesa ba na nzambe o ba désespéré enfin que ba e pa Yesu Masia parce que alobi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, quand Christ dit, je vous donnerai du repos, c'est-à-dire que bateau nous dans la charge. Il y a déjà. Merci beaucoup. Alors, bateau nous surtout dans la charge, bateau nous kumba balembisami. Tant balobi que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire balongoli mututé. Muto nous ça dans problème, quelle que soit gravité nango, yesu alobi yaka et pananga. Et moi je vous donnerai du repos. C'est-à-dire repos après si eza soukate. Le repos moko jusqu'à la mort. Alors, nous le savons très bien que à part cette vie que nous vivons, il y a encore une autre vie. Bon, vivre. Alors nous de notre part, nous avons voulu yako sala nzambe yako yema nzambe na mungongo apesi biso pour que bana nzambe mususu o bazana na bipai o balembisami baya koyoka maloba nzambe à travers le yemo na biso pe babika parce que tout monaka tozoyemba des fois place moko tozoyemba en pleine prestation mais mutalobi mais nazalaki tourmenté na ba problème mais le ko na yembi nzambe na senti na komi à l'aise c'est-à-dire tant yambi Yesu mokonzi le ko mobikisi Jésus est capable de faire tout sauf rien. Donc, Jésus est capable de faire tout sauf rien. Alors, en tout cas, na yoki malil na nzoto. Wana eza prédication mobimba obakisinga kondima mama fura Yesu aza capable ya kosala nyonso sauf rien. Alors, papa Fabrice, nazo mona yo oza accompagné. Nebite, est-ce que yondo zali responsable du groupe ou bien ou qu'on représente moto? Merci beaucoup papa. Ngai nazali responsable ya groupe les visionnaires. Nazaki vision le lenge nini. Ndenge to bana ko sala ba prestation, to bana ko yemba parce que à l'époque na bana ko yemba na chorale. Na chorale et à un moment donné la catholique était kaka na protestant. Bana ko na protestant, na yembi na protégé, na yembi na chorevel, na yembi na ba chorale wana. Alors, à un moment donné, na komaki koyoka pour ça il faut que toujours na yemba. Donc ceux qui nazo yemba pendate, je me sens c'est comme si eloko mo bezo ki mala muté. Nde e europe sa biso ningisa ya ko sangisa baninga o baza pena makabo ya ko yemba en fait o sangana isika moko pour na connaître Yesu Masia. En tout cas, parce que même la Bible nous dit là 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom. Moi, je suis avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un a nabo solo, j'insiste bien, nabo solo, ce que nous avons Nzambe, en tout cas, Nzambe est capable de y a ça la nuance au yalini. Wow. Namoni na droite na yo na zomona un frère moko bien habillé, le cola vraiment zomona star. Au gars il a mon pesa alati bien et puis kimia nebité et kombo nani et tolito yo kapende kona biso mukeli misangai bande ko pe ba mono za accompagner
Alors, le nom, c'est qui? Topesi maloba na notre frère. Comment on papa? Merci vraiment pour la parole. Merci prophète pour la parole. Merci vraiment l'équipe Mobimba. Na ndenge boyambi biso. Oui. Na sepeli vraiment. Nzamba zo lokumu. Loba makasi po bande ba Holanda yo hein. Merci vraiment. Kombo nanga frère Elonga Vinod. Wow. Frère Elonga Vinod. Vinod. Elonga Vinod. Wow. Donc toza na kati ya groupe Emmanuel Musique. Tous servir Nzambi ensemble dans visionnaire. Ouais. Nous sommes toujours pour accompagner. Ouais. Ici que nyonso na bambonge. Ouais. Nyonso la prière ainsi que pour fortifier, en tout cas, nous allons toujours présent. Oui. C'est pourquoi les depuis Nzamba Soumi, tu es sur la chaîne de prophète. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits. Parce que nous avons kanisa vraiment au vraiment. Oh, on a appelé le prophète. Oh, il y a ça là. C'est comme frère Vinod. Frère Vinod. Frère Vinod. Bande ko bazali kolanda yo. Ozana eloko nini? Oyo kuyoko ko assurer bana Nzambe concernant groupe, concernant banzembo, concernant ndenge boyembe la Nzambe. Nini fu bande ko bazala assurer pour na groupe na bi. Pour nini tio na bi déjà Mama Zawadi azali kolanda yo kuna na Canada. Alors nini okoko yebisa bango na minute oyo pe nini ko assurer bango loko ya maloba moko oyo ko pesa bango assurer par rapport à groupe. Merci beaucoup pour la parole. Et loko na singa na bandeko na biso. Ouais. Bandeko toza na bango ensemble ou bandeko bazolanda biso partout. Ko sala Nzambe ezana eloko moko motuya. Ouais. Na biso ba jeune na ndenge toza photo kaba bolenge na biso na Nzambe. OK. Tant que kaba bolenge na biso na Nzambe, cela va nous permettre de préparer à venir na biso de la meilleure. Oui. En tout cas, et nous on singa na bandeko et surtout ba o toza na bango ensemble. En tout cas, tous wa faiblesse té ya koloba ki makambu mususu oyo ya ka o tozo sala parfois boza limité. Mais nous on singa na bino Nzambe azana kati ya kosala. Bon. Lelo netinga na limaki te na wakuta na prophète. Ah bon. Mais na ngolo Nzambe na nzela ya musique. Oui. Na nzela ya groupe oyo. OK. Lelo na yakuta na prophète. Wow. Et en plus tu as ba bonne nouvelle envers hier. Vraiment. Simane donc tu reçois toujours déjà makasi moko bo tu veux souffler. Oui. Alors bino ba doza musika. Ozo attend ya kozonga ya kopusa na pembe na Nzambe to servir Nzambe Nzamba opa. Vraiment ni sala yo okanga wana papa Fabrice. En tout cas eloko esalanga na kangama na ye parce que Nzambe là na linga to kangama na ye. OK. Eloko liboso pour ceux qui Nzambe te moyen to kutana pe exact. Ah bon? Pour ceux qui ezala ki Nzambe te to kutana. Vraiment. En tout cas bino moko boza koyoka elobeli yande ko très jeune, très doux. Kutala ye en réalité baza batuna ne fallait pas ça la mokili. Deba msuba loba un proverbe lobaka ya bande msuba loba keno tango zana lino zwana no mukuwa otafuna pozana na lino mais les frères non biso ba jeune il faut tout ça ni tomi pesa na Nzambe to salela Nzambe en tout cas ça idée moko ça bien et nazali ko profiter pe koloba na bande koyo baza ko landa vraiment bande ko ba invité na biso en tout cas ezali pamboli ezali pamboli oza jeune oza mpaka oza nan kozela lobité po yo sala Nzambe habitozo ko sala Nzambe parce que nkolo a convaincu pe ko la pembeni ya frère Fabrice. Alors en tout cas eza vraiment idée moko malamu. Voilà pourquoi lelo na yeli bino bato oyo c'est un frère élevé. Alors tant que vous landa bino moko boko zala de cité
bozala deti ala pe ye mote namona mama moko papa mama aza pemeno aza mwasi na yo non azali pe sœur na biso na kati ya groupe azali chanteuse donc aza chante na kati ya groupe mais yo oza marié nazali marié wow mais mama asangana na biso te na moyembi oui mais aza pe chrétienne mais ayembaka te ya solo ayembaka bien mama sœur na biso ayembaka bien mama mwasi na ayembaka bien mwasi na ngai mama Priscilla la pesi mbote pesi ozali en tout cas mbote nzamba pambola yo susu parce que na nzela na yepe nde azo ko encourager biso ya koloba à tout moment soki mbongo eye mais il faut telema kaka parce que soki pe nzambe amemaki nga na mwasi mususu oyo azalaki na vision mususu peut-être lelo na nzela ya musala nzambe to kutana te vraiment donc quelque part aussi mwasi oyo na balaki oyo nzambe apesaki ngai lokola mopanzi na nga aza pe ko intégrer na kati ya vision oyo nde azo kopesa biso ma coup de pouce afin que to servir nzambe na ndenge lobambi ya solo merci beaucoup papa Fabrice soki nzambe tombolo o kuchanya mwa mususu te en tout cas ezali ve oyo na sala kutu na miso ya l'état na sala ngo na basala na nzambe kolobana na miso ya l'état te bongo frère Mike bon toyebi te penza vraiment entre parenthèses eloko oyo esalaki afin que a susu donc à rompre relation na moitié na ye malgré ton côté je n'ai yo monelaka so mobala bali a divorcé ezalaka malamu to mabe bon ndenge ya liloba nzambe yo yebe tolingi to profiter koyebe pa na yo bandeko mpe bazolanda bien ke eza hors sujet mais bon nga mpe na nga naloba kaka place wana mosala nzambe oui mwasi oyo ntango bible elobi ke nakopesa yo muto oyo kozala mopanzi ya mopanzi na yo c'est-à-dire akolinga mabe na yo te mais soki okomi omona déjà ke vie na ekomi na insécurité akomi kosala bainfidélité azotosa yo susu te c'est-à-dire aza libanda ya vision na yo d'office okomi exposé donc maintenant ezosenga na yo osenga na nzambe soki otrouve bon nayebi ke mokili bakoloba na bango mokili bakoloba nyonso il doit tout dire que a divorcé a sala boye nyonso boye na yaro musala nzambe susu te azo dépendre ba critère boye te mais vie ya mutu ça sacré soki lelo moi si on na bali et que na kuti ke no asali adultère bon ça dit que ngai na kosenga na nzambe s'il s'agit ya ko divorcer na ye en tout cas mais il faut d'abord il faut na prévenir quand même vie na ngai okolimbisa te non nakolimbisa ye mais soki nzambe alobi ke azali na ligne na yo te ozala kande makasi donc mais en tout cas ok to souhaita côté en tout cas tozo kolanda vraiment intervention il y a notre frère bien-aimé Fabrice alors to moni maman abiso pembene arape muyembi na nkolo maman bonjour maman bonjour papa comment nani maman abiso Munganga wana tenor makasi maman Chancelvi est-ce que oyamba déjà Yesu bien sûr mayamba Yesu olingaka Yesu makasi bino bayembi tokomobangela bino makasi omona muyembi azoyembela nzambe mais makambo nzambe evana ya motema te bato babanga te na komona yo omata après lobi makambo mabe yosalima te bon en tout cas pona wana na ndimi teke na kokokwea parce que na koya déjà oui siko na telema donc naza na objectif mususu te pona ngai eza kaka ya koservir kaka ye moko nzambe ya solo bongo so mutu mo a proposer yo mbongo okenda makambo mabe te na ko permettre te ya solo na ko permettre te do ndenge osala wana osala ve koyembelaka nzambe bon wana eza défi na nga nasala na nzambe parce que banda kala soki nazalaki na bato bakoguide ngai peut-être mbe naza mpe boyinde naza te ok parce que à l'époque na bandaki kozala na don moko soki nalali naloti ndoto nayemba nalamuki nakomi na papier ok nga moko ntango nakomi na papier nasali misala aire moko na vandi nabandi koyekola nzembo wana soki nabandi koyemba yango ezalaki mpe na bato mosusu babanda koencourage nga yo fo oyembaka yo oza na likaba koyemba bon baprophète mosusu baloba mais yo oza na mosala bato ya nzambe mais olingi kosalela yango te mais nazomona place ya kodusulela te mpona kota vraiment na place ya koyembela ye peut-être soki na miyebelaka na ngai ye na kala mbe naza nango lelo te mbe mpe naza boye te mais nazalaki na source te
oyo akokogide ngai mutu akokenda ngai te sala boye azalaki te. Mais ce point ni sikoyo elingi kaka oyembelaka nzambe esoko lobilobo kozala lokolo botomona te ke azute pa nzambe na boye nanga otanga kombo vie ya moto ezaka sacré lobilobi bapropose yo non en tout cas yaka oyembela mokili ya solo otika te. Papa, en tout cas, pour la nuit, on a évité un nzambe. Ce qui nous a permettre peut-être comme un bongo. Vraiment. Parce que les gens de Nazaboye. Bande ko ba Hollande yo. Mbote, je vous aime beaucoup. OK. De Nazaboye, Nazaraka kana objectif pour nanga moko même pas Fabrice ayebi. OK. Na betela ye mama solo na ngai ya koyemba boye bon ye peta mwa yaki kokoma na batamu ko ezalaki mwana bakokoso aye ko silisa makambo wana na yebisi pa Fabrice na faiblesse oza nango bazo profiter kolinga komema yo ti vers la fin pour permettre te ezala bomu telema la muka nzambe ye moko ayebi tozo kende. S'il vous plaît maman na kati malobate oloba ko to komona Chancel Mundani maman Chancel vie na yebi ke na zuyo mota ebele maman Chancel vie depuis bandi ko yembela nzambe ça fait combien de temps? Bon na bandi ko yembela nzambe depuis 2018. 2018 oui. 2008 direct à 2025 donc déjà le cola 7 ans. Wow. Est-ce que au côté na mo morceau moko nzembo te okoyema ata surprise. Kasi bande ko la pose pe bayoka oyemba ka voix nini ata mo flash ka n'importe quel nzembo boy to yoka na nu maman Chancel vie niveau azoyembela nzambe po awa en tout cas aux a suivi partout maman Chancel vie olobi oyembe depuis 2018 dès que bande ko na utiko tanga awa mama Brigitte na Turquie azolanda yo mama Fura azolanda yo. Alors, na minute baza ko sepela bande ko ya Côte d'Ivoire neti papa Alain azako landa yo na minute yo sikoyo mama nanga bwa kile biso mo ilok mota mu kuse kaka to yo kanano ndeni yo yebla nzambe. Merci papa. Bon, to yo kabiso nyonso ndeni na koyemba. Voilà. Malgré vango eza na bandi. Esale nini baba. Yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe nanga. Yawe yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe nanga. Papa likolo esiko jali. Engengi nyoso awa yaponi motema nanga tika nangenga yawe loboko yakatisaka bibale ezaya yo Yesu loboko kota kati na mitema ezaya yo Yesu ngona koyemba haleluya na koyemba yawe yawe haleluya amen. Nzambe ya bokeseni oyebi nyonso ozalaka na esika moto asukeli po yemba nzembo bisika nazokende deja yo utikuna obongisi nyonso tubena nzela yo tie na moto natamboli na assurance elongi ya mosenga lokola libende batie na moto. Wow. En tout cas vraiment nayoki wana yoki kaka compagnon ya papa Fabrice natoki papa Fabrice te papa Fabrice nzonde batino bayema kabole na koti la bozindo na badi komona lokola ba ange bazokita bazomata tango notre sœur azoyemba quel kitoko en tout cas vraiment nzambe vraiment asunga bino bokende musika bomata bopambola mokili baoy bayebi nzambe te bayeba nzambe. Alors papa Fabrice bien que tozo kende dia ko citer est-ce que vous avez déjà na ba album dia obimis déjà? Oui effectivement toza déjà na nzembo ezali nzembo moko déjà tozion récemment to sala ki collaboration na
papa na biso José Nzita. Ah bon? APC Mbote place Azali. Beaucoup de nana papa José Nzita. Tokutana ki na ye. Wow. Sali Nzembo na kata studio na ye. OK. Ayaki pe abondeli po na biso. Toyembi pe na ye. Ayebisaki ngai eloko moko. Bon. Que frère nzela oyo poni okutana makambo ebele. Mais opengwa te. OK. Nakanga eloko wana. Wana papa José Nzita. Papa José ebisa ngai. Ah papa José Nzita. Merci vraiment en tout cas. La PC Mbote place Azali na soutien na ye. OK. Tout ça la préparation déjà à clip. En tout cas na mois de juin awa tout ça la clip na ye elongo clip na nzembo na biso wana. Mais ba chanson mosusu ezali mais malheureusement nanu to sisi yango na studio te. Ozadi na combien de chansons? Ba chanson na biso eza déjà 4 chansons. 4 chansons. Les 4 chansons ba oyo to sali déjà ils a mis balé mais oyo nanu to sali te ils a sous mi balé. To koye ba titre nango. Nzembo ya liboso to nango ezali molongo lisoni. Molongo lisoni. To saki molongo lisoni parce que pona nini na ba moment na ba mbonge oyo to traverser. Donc tozalaki penza batu peut-être lelo susu ko ya kotala na miso batu boyete. OK. Si ba problème ba situation okutana ki nango mais na bolingo na ye nzambe a faire voir biso que ya malamu et to pesi nzembo na kombo ya molongo lisoni. En tout cas nzembo kalate est disponible bokolanda en tout cas bokozala beni. Ya mibale. Nzembo ya mibale ezali loyembo ya basantu. Loyembo basantu. Et te dédié yango na loyembo ya motema. Ça dit loyembo ya motema pona nini c'est parce que tout ce qu'on fait les na kacha motema et yango toza ko bimisa. Ben nzembo mususu oyo déjà ezali déjà to sala ki yango na frère na biso pe Rachidi. OK. La PC Mbote place ezali malheureusement lelo a été mais nzembo eza déjà mais nan to sali image nango te. OK. Donc le reste va chanson mususu toto luka avec les moyens nzambe ya ko permettre biso pour que to bimisa banzembo nyonso wana afin que boyoka ngo. Vraiment. Mais moi image moke ezali net nzembo ya molongo lisoni moi l'image molongo lisoni toza na quelques images de quoi to sali na nzembo te. OK. Ba lié à répétition boko mona ngo. Désolé les cas déjà. Bandeko, je pense que Bouti Kolanda vraiment, en tout cas, moi quelques extraits, il y a Nzembo, il y a frère Fabrice, Oyo Bazo préparé comme na papa José Nzita, Molongo Lisoni. Et contemporain, frère Fabrice, en tout cas, aussi initiative voilà. Bon, initiative on a yaki, ezalaki ka lokola tuza ba yembi. Oui. Ezali penda vision esukawa na papa José Nzita te. OK. Mais et continuer pe susu na ba mama eni, c'est continuer ba sali mususu nzambe oyo bazali oyo ba saila kanzambe pour que to meke pe ko grâce na bango en fait que to servir pour na lokumu na nzambe. Pourquoi ponika nano d'abord frère José Nzita? Bon, tozoki papa José parce que azali muntu oyo déjà to yebana ki na ye déjà avant. OK. Bon mona ke la photo mususu to kanga na ye déjà ils allaient en 2020. Oui. En 2020, voilà, tout ça là, pendant la vision il y a boité. Et tant on a coûté un aïe, ils allaient une vision il y a aussi banze moté. Ils allaient juste en tant que aîné na kacha musique. Moi conseil ko zala, ndenge nini mo orientation ndenge ozala. Mais tant on a eu au monde que non, to ko kipe ko ça la collaboration na si gérer andimi à permettre à lobby il y a kana studio na ngai to sala nzembo na yaki na studio, na sali nzembo a épée à prester. En tout cas, nous avons pas molé parmi à part notre frère José Nzita Bosali na Nzembo, parmi ba yemi nyoso ba yebani, nani wana za lokola chante oyo imitaka mingi.
na koyemba na yo oyo imitaka mingi olandaka vraiment modèle na ye. Bon ngai na koimite mukie na mingi papa Fiston Mbui place Zali papa Michel Bakenda place Zali ozana nzemo ne moko linga kami. Oui nazana neti nzemo ni nzemo papa Michel azana bwaka ka moelo mo muke. Papa na décidé na yemba yo nzembo wana Michel Bakenda na luka yo nanu papa Michel yo papa na décidé na yemba yo nzembo na ngai papa na décidé na luka yo nanu yo monzoto na tongo kombo na yo Yesu wakaka pole na bomo yo lingi oyo lingi yo osalaka yango nayaki na kolela tala nazangi na nzembo. Gloire à Dieu. Papa Michel, oyoki mutayimitaka yo. Pona papa Fiston Mbui. Oui. Alinga penze mono mingi oyo. Toi qui je dois tout na elio motema nanga. Yo bolingo ya bomwana nanga yo komisanga imolobi milimo Yesue. Okutanga ya wana mulongo olekyo poni senga yo bisiko chama tamelanga olenanga na mesa na yo bae bakana nga yo kobeba bakutinga na zoyemba bilombe bakana nga na bitumba bakutinga pembeni na yo ebana nazaya yo ayo bakita susu libakumalamu na beta na zelo eza yo Yesu. Wow. Assurance ya koyemba na yo yaya atakosie azana peti ya kokakolianga te pona zaya yo ebana nazaya yo Yesu. Papa Fiston. To pesa mbote makama beza so nini sala yo imita yemingi. Bon, batem na ye. Batem, azana batem moko oyo soko yoka. Oka penza batem moko boyo bima penza soko yoki yango. Bon biso na koloba ke tokola na nzembo superficiellement te. OK. Toza sous émotion instrument mais il faut to kamaloba. Mutango zo mazoloba nini. Voilà. Est-ce que inspiration nini ata motiver na nini po ayemba. Place ni bayeba moyembi. Olinga ke makasi. Ngal alinga kaya osakala. Bo so apengu yo to pego. Te bo akopengwa te na ngola nzambe. Ba Fiston Mbui opengwa jamais. Opengwa te. Oh. Opengwa. Yes alors. Opengwa te. Ah, gloire à Dieu, to souhaita gote. Vraiment. Bon, to komina suka to quelque cité papa Fabrice. Alors, nayo ki ba titre nayo, mais nazaka na posa nayo kaka mwa ba extrême ke, c'est tout net ya mulongo le son. Bien que eza eloko bande kalate, je pense que bino batbo zana kolanda notre frère Fabrice place ya ko soutenir yangoyo. Oli ke o mema komelisa bat baso ya masanga. Okende ko tombola bato mokili mbongo ko bwaka babwaka lo libanga awande place ko soute parce que en tout cas balobi chambongo na yo na kati ya banque ya Lola bote lobo okobungisa te ndebi sikebe bakate. Donc notre frère, je vous appelle vraiment à soutenir les frères Fabrice parce que on a ba idée ya bien, on a ba initiative ya bien. Do yo muto bengama pona bokonza nzambe. Bible le bina biso cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Alors à chaque fois, cherchez premièrement le royaume des cieux veut aussi dire que travailler aussi premièrement pour l'intérêt du royaume. Alors notre frère Fabrice a une initiative à bien vraiment nabi que ce qui vraiment bo sungi musala oyo et banzembo bima nzambe o azo sala la peut toujours sala azangate kopambola bino. Alors frère Fabrice c'est mon extrême ok il y a titre wana ya molongo lisoni. Est-ce que okoki ko bete la biso mo eloko moke toyo ke pesa biso mo avant goût. Merci beaucoup.
oye mangona groupe bayebi yango groupe bayebi boye mango kambala moko toyo kambala moko bien que instrument exact mais bande ko pe bayoka nakoki te kobomba bolamu na yo na masoyo zali mpo na ngai na mbala moko epesi masanjoli ya Yesu sanjolama onetolama na yo ozali nzambe papa yo bongwani te yaya olamu osali na vi na ngai elekeli mayele na ngai Yesu sanjolama zola onetolama na yo molongoli sonye molongoli sonye molongoli sonya vinanga ya Yesu molongoli sonye molongoli sonye molongoli sonya ya Yesu molongoli sonye zamba bilembo oh zamba lole sonya papa molongoli sonye sonye molongoli sonye molongoli sonya binanga yo eba kinga utali buma mama si yo eba kinga na salela yo Yesu oh yo eba kinga utali buma mama si yo pona kinga papa na libota bala kela mabe obimisinga moto na komili konza fami na libota bala kela mabe obimisinga moyembe na komili konza fami na yembi molongoli soni na ngai zamba bilembo oh nzamba lole papa molongoli sonye sonye molongoli sonye molongoli sona vinanga wow molongoli soni nayebi ke bande koboza ko pamba makasi frère Fabrice elingo banini si frère sona ngozani bon molongoli soni nzembo nyoso na kitoko malgré bande ko belepe bayo akalingala te oko mélanger. Que veut dire molongoli soni? Merci beaucoup pour cette opportunité. Nagosala moi extrême le potone balobaka. Molongoli soni ça veut dire autrement, ça dit quelqu'un qui n'avait plus l'espoir. OK. Quelqu'un qui était délaissé, quelqu'un qui était rien du tout devant les gens, quelqu'un qu'on avait méprisé autrefois, quelqu'un qu'on avait même jamais pensé qu'un jour, c'est-à-dire il pourrait aussi être celle qu'il est aujourd'hui. Okay. Alors, mais par sa grâce, Dieu est bon. Oui. Il nous a donné encore cette vie que nous avons. Et nous avons voulu maintenant établir cette chanson qui est Molongoli Soni. C'est-à-dire Kolongola Bisona. Donc, essuyer nos larmes, en fait. Il faut dire comme ça. Donc, c'est-à-dire que Jésus est venu pour essuyer nos larmes. Voilà. Donc, Soni Wana honte. Donc, voilà, honte. Okay. Donc, Jésus est venu pour ôter la honte. Ôter la honte que nous avons autrefois. Parce que plusieurs personnes ont dit déjà qu'ils avaient déjà même prémédité. Et celui-ci, même tout ce que vous ferez, en tout cas, il n'y a plus d'espoir chez lui. Wow. Mais avec des moments difficiles. Parce que moi, je me souviens autrefois, moi, j'ai été intervenu chirurgicalement 2 fois. En 2008 et en 2011. Oui. Et il y a des serviteurs de Dieu qui m'avaient dit même que non, si vous passez à cette intervention, en tout cas, vous allez mourir. Mais je me suis dit, mais Nzambe est au-dessus de tout. Le Dieu est capable même de guérir. Oui, effectivement. Moi, je vais passer à cette épreuve, mais du moins, en tout cas, je serai guéri. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que nous servons l'Éternel. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ peut faire tout sauf rien. En tout cas, ayons-nous cet espoir de servir l'Éternel. Je vous remercie partout où vous êtes. Merci, Maman Foura Oyoki. Initiative idée Yanzembo. Il y a notre frère Fabrice Alobi. Notre Dieu, il est quelqu'un qui ôte la honte. Tu peux être dans la souffrance, dans les humiliations. Tu peux être abandonné, rejeté. Mais quand tu t'attaches à lui,
il est quelqu'un qui ôte la honte. Donc, vous nous suivez de partout. Alors, suivez toujours, soutenez vraiment les initiatives de notre frère Fabrice. Pourquoi? Parce qu'il est quelqu'un qui prêche en chantant. Donc, quand vous l'écoutez, même si vous avez des problèmes, vous allez être consolé et puis trouver même la solution. Amen. Voilà pourquoi je vous cherche toujours dans cette chaîne des serviteurs de Dieu, des chantres de l'Éternel. Alors, je sais qui il est, je le connais, je l'ai toujours cherché pour même le trouver. Ça n'était pas facile, mais parce qu'il est quelqu'un qui chante pour Dieu, il est là devant vous, devant vos maisons, vos bureaux, et puis il est en train de montrer son talent. Vous êtes tellement bénis de suivre l'homme de Dieu, de suivre un chantre de l'Éternel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, donner vos initiatives. Je pense que vous aurez peut-être besoin d'appeler ou de poser la question, ou bien vous aurez besoin de notre frère Fabrice. N'oubliez pas, appelez-lui parce qu'il va donner. C'est possible que vous puissiez le numéro là. Oui, c'est possible. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon numéro personnel, c'est plus 243 82 14 81 779. Je répète encore, plus 243 82 14 81 779. Donc, c'est ça le numéro. C'est le numéro de notre frère. Pourquoi n'a insisté que Bappé s'appelle numéro parce que il y a l'apôtre DG qui m'a appelé dernièrement. Papa Bappé ça numéro parce que tu as appelé na poste pour inviter bango. Donc c'est quelqu'un qui est là pour Dieu. Hein? Alors on a ba condition ya makasi na ba mtu bazalaka. Donc on a poste ça ou inviter bango benga les responsables à ko passer yo secrétaire ne peut boso là à l'aise. Donc je connais qui il est azamuto au inano abebate. Abeba nanu te bamba nanu kaka mubeso pona nzambe do so bengi ye bake libota to église ko pambama. Vraiment c'était le groupe adoration il y a Emmanuel Musique. Donc je pense que bino boyo kadia komba Emmanuel, c'est Jésus qui est Emmanuel. Alors devant les micros c'était le frère Fabrice accompagné aussi de son équipe, bien que tout le monde n'est pas là, mais il a voulu toujours que les trois représentent l'équipe. Alors, je pense que prochainement, vous allez les suivre avec tout le monde, accompagner des instruments. Soutenez vraiment cette œuvre, appelez-lui, soutenez-lui, l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Frère Fabrice, Tokomi Nasuka, Moni Nyasuka Oyo, Bato Bakoki Ko Simba, na katnebike moko na mokana liloba suka oyo koloba obana nzambe bakosimba. Merci beaucoup prophète. Na lingana loba na bana nzambe sika bolandi biso que biso toujours servi Yesu Masia toujours servi nzambe na bomoyi. Mais boyebi ke ko servi nzambe za na ba défi ebele. Oui. À des fois toujours kuta na ba problème moko bolingo sale loko o nzambe pesi bino mais boza limité. Voilà. Parce que à ce stade nous travaillons à nos propres moyens. Oui. Parce que la bosse la live moko pour le coup na nzambe mais akoki ezalité. Oui, oui. Alors toko senga nzela ya prophète Richard. Merci. En tout cas bokanga mutema te. Vraiment. Sur la biso ceux qui makoki ezali pour na kotia biso coup de pouce pour na kopesa biso parce que faut travailler plus encore. Oui. Ba o de sala o ça dit qu'il faut to la nzambe que nzambe momoyo pesi biso na souffle de vie. Il faut to travailler ngo comme un instrument afin que le couple nzambe et ils pas naé. Donc ici quand nous bolani biso merci ndenge bolani biso du début jusqu'à la fin. La PCB merci ndenge prophète ayambi biso na naé. En tout cas mbote na bino non ici ka bozali. En tout cas le numéro est déjà là. Le numéro est déjà là et dawana ceux qui bolibo contacter biso en tout cas n'hésitez même pas appelez et on va maintenant vous orienter comment beaucoup atteindre biso afin que to servir nzambe ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, vous allez le basso, le bas, et pas à Balandi Biso. Oui, merci. Na batnion sur Balandi Biso. Avant de remercier Bino, j'aimerais vraiment que ça la ma partie. Ouais. Et en Zimbo. Ok. Que le banzamba malam. Osali elonga nanga. Wow.
akumisi yo nzambe nanga. Wow. Kumama na yo mokonzi nanga. Yesu ozali elikya santu. Sikana belela yo nzambe nanga. Kumama na yo mokonzi nanga. Yesu Yawe kumama. Wow. Yawe nangayo. Kasi molongo lisoni kumama. Yono opesaka kimia kumama. Lelo toye liboso na yo kumama. Yesu Merci vraiment na initiative vraiment ya prophète ndenge asungi biso. C'est pourquoi au moins donc na 8 ans. Vraiment. Ya okumisa nzambe, ya olobanga nzambe elonga la biso. Vraiment. Donc ceux qui continuent toujours comme ça et kozala bien. En tout cas, on a remercié le prophète, vraiment merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Vraiment, merci, en tout cas, tout ça, toujours que Moussala Nankolo et Salema Malamu. Nous sommes là pour servir l'Éternel. Nebike Bandeko Balandi Bino Bazako Pamba Makasi. Alors, je pense que Boulani équipe Moko Oyo Nzambe Azali. Bien aimé, je vous dis, je pense que Boye Binga Bino Moko, nous avons un commentaire de ma camarade. Si nous avons assuré, moi, en tout cas, je n'aime pas de blagues.